On a yé, on a dit qu'à Moutoumba, on a tout la bien. On a yé tendresse. A Simeon na poitrine a dit à tout la bien. On a tout la bien. Ce qu'on a besoin de moi, Simat. Non, Malibo, so qui na mundirba. Kala, na grâce. On a aussi pas mais arrivé ba solution. Bon maman top à ça là, yé bisanga film ni ki toko maman Thérèse a tourné à l'équipe maman top. oyo koti ya salini. Osomona. Eza likambo ya tendresse na. Te, yango na lobby te, bango pe. Ndenge pe tendresse a lobby ke maman top la film ki toko te. Na pe la lobby, ba yena nga pe film ki toko maman Thérèse a tourné ça la cité oyo l'équipe maman ya maman top. Donc pièce contre pièce. Ah. Donc bref, kokanela kanela rayo to kando azaka nango. Source nango ezaki alinganga na boya na. Siko nenga kutana na kapela motif ezaki na lobaki no ni. Émission ya grâce. Ne grâce à témoigner qui concernant ndenge madame Belve aya ko tale na yolo nord. Belve atali ndako atali na ye mutu alobi ke ndako zo fanda na yo mutu ezo concorder te. Lobiti na grâce ya na bureau na tongo na pesa bino bonga garantie bo luka ndako ya kitoko. Siko ndenge amenacer toto ba amenacer yo alikuwa kanga yo ola ki sa place grâce à ça. Ouais. Si yo na grâce pour vendre ndako moko. Nga ça va na ngini. Nga ngini to va na grâce place mondeni. Donc bref, bosi ça qui na bino yo qui na nga ba batikali na bango ba kutu ba bikeni ba kende ke ba kende te parce que toi na bandi ko belela bango. Ye mobala kimi a continué la pharmacie moi si pas continuer pas mon ba moto était les makiwana pour la maintenant et pas c'était kaboli gundo mutam takena nzela na ye ya poko bele la bele bango taka tanga la tanga ko bele la ko bele la bango wana bowana ba moko mobali tout la mwisi azaza toko bo eza grâce à Péchanga mdala sende balata normalement au moins l'ingratitude est condamnable et puis merci l'écriture à Yaloule parce que l'écriture à Yaloule n'est de coquille c'est linga 5 ans. Ah ok. Souvent il y a bisanga place nini alors on écoute Bellevue na Péchanga ko basola te to tshon panti et bon Yaloule muto aktsaka makona maya tazo koma zo nimba Yaloule yo mona kai Nako mona skoye ote salate ngano dingo kwa tsanga bona bo omoni bango kuna ndo bavandi kuna bango ne to na kutu wako mwasa zana te mibali na mibali bona benga no dingo voilà nana wa biso bon ye tendresse abina omoni bango bana to bavandi na yo mona makambo eza makambo asika bango ne to bavandi wana mibali mwasa zana te ba mibali na mibali ngabi ngai tina kota sama bina kosa eloko te. Donc bref kokanela kanela rayo to kando azaka nango source nango ezaki alinganga na boya na siko tendresse ndenga za bongo nga muna okela mawa na vie eza fa nazolpekisa na bitika ndeko wana na makambo oyo asimba micro te nayokela ke mawa te non avant to continuer mission longola ye na makambo naolongola na makambo longola ye te naobimise na makambo me nasimbe na mwa mokie ozomona naokela ke mawa mpona ni fo tuna nga mpo ani olobi bongo ke mawa te nga nalingi kaka nde otya kombo na ye ok naotya kombo ne te me yesuko fo tuna nga mpo ani otangi kombo na ye mpo na nini naokela ke mawa parce que tendance akufela mibali 4 tika boy bali 4 o ba kufia suka ye wato kufa na mai cela veut dire ta la vie a pas possible siko na mona garçon ba ta boga bonga kitoko bongo munda ngolo akolu ka venir ne musute siko muto bongo oyo mama to pa kufela mobali te apa papa ba dada omona Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. Ezali ngai wabino toujours, Jerry Kobetok, c'est papa Koulouta famille Bota, beauté la deuxième république, Bambote Belé Nabino tout, Bozolanda Bisso partout. Sika Bozali, Bozolanda Bisso dans ma chaîne, bo s'abonner, bo aimer ma vidéo, bo partager, ba like qui peut comme compter dans YouTube. Il faut ba like et ça que belé. Tant que vous avez biso, vous avez moyen de soutenir biso.
je crois bien dio oyo bozwa biso kala bomoni on a batak wana Bianca Zanga mwana suka famille Bota featuring avec papa Kuluta famille Bota na plateau et koyinda awa mininge ko bima Bota la kaka émission oyo mininge ko bima. Alors bambote belé na bino tout bolingaka biso bela dinganga la patrona pesela ngambote na mama pasteur Titi la source pesela ngambote na maître Serge Lukemba mais loba na ye azanga te le 14 décembre na concert ya Félix Oazé quoi monstre d'amour na musique a fourmi pe ba kozwa aigle parce que ça dit jour au abotama. Merci beaucoup na ba maman nyonso ya famille Bota en tout cas je vous aime vraiment na porta rabino na motema base à Londres maman Claudine Bokatola maman Aminata Tulomba maman José Lusadisu sans oublier Yemoko la maman chérie à moi si bambote belé na kiti muke na zongi na Kinshasa Gina Mabiala babilo no sala ranga ne sala ranga bien yebisa Fortina a partager l'émission pour et ça la toujours kitoko base ya ba maman ya famille Bota na kati États-Unis na Austin na Texas avec maman Christine Dipa Oyo azali toujours wana na ba maman pour nous soutenir Belvi Kandi Poutine de l'écriture madame donc tout ça na Bianca Zanga to ko solo na ye film bandi sika mon frère chance nini to liloba nini ya Bianca kozala par rapport à ba film auto les parce que innocent coupable et betaki dessert rival et betaki Bianca Zanga opinion ne kozala nini par rapport à film auto ba na osika et puis to robeka masolo ya moi ba détracteur ndenge ba yakana ba maloba moko ya mabe pembeni ya madame Belvi au moment où ça la fierté théâtre mais ba tout le monde bazoya ko kitise ko kitatina ba ko loba to biso ko répéter ngote et puis na 5 ans ya ndeko na biso sila bisalu parce que ngana ko tanga Congo to tombeli ba joyeux anniversaire mais to monaki 5 ans ya chaîne na ye a fallu vidéo moko sortie médiatique moko ke bafinga kaye 5 ans ya mafinga yene bafinga ke mingi et tozo débattre est-ce que c'est vrai to retourne opinion wana na Bianca Zanga mwana suka famille Bota Bianca Zanga bonjour. Ah bonjour papa Kulutu bonjour Kokaba Wario Boakami hein et d'émission niveau Boakami ah wanoka ko tika mo ko risquer famille bana basse belé a ko mitika boete ils ont devant et puis ils ont premier soin. Donc, mbote na baima surtout ba sepela nanga vraiment famille Bota. Et ngapela linga rabino nzamba lola pambola bino place mia surtout besoin mais vraiment na beaucoup opportunité de l'écriture belle vie télévision babi VIP international la reine mère maman Mukonzi. En tout cas vraiment yango wana plutôt merci na famille Bota vraiment papa Kulutu bambote ke yana sima ba question yo et puis bien. Voilà, na sommaire na bosani ko beta li solo oyo Bianca ba pesi biso information za ki agressé na ndeko na moko alobelaka ser na biso sila parce que ngale na otanga Congo parce que ce que tozo boya ko tanga Congo peut-être tozo bima on dirait tozo linga ko talisa mabesi ke zo utati ser na biso sila molobeli na ye tendresse il paraît-il agressa kiyo d'habitude il paraît-il mais na ka formation en passant mutayi bisinga mais na benga ki le na plateau nanga d'abord to solo lango c'est vrai ba agressa ki yo to ezaki problème nini na kauka yo na tendresse vraiment d'abord au moins ba fando batala biso ya gérer baza ba responsable ngala ko télématé na discuter na discuter na tendresse et puis na filmant c'est trop première la qualité madame Belvi ils ont quitté si petit na ko ça monte na qui na facilité tout ya filmant vraiment na qui na facilité parce que na qui na ba makasi on a fait Nathalie Boy na ko on sala na TVT d'abord sa personnalité à Belvi ngala comprendre raté tendresse ngala to wela ni yango ngape na zomi tuna bo wela kanini vraiment mobali azane lelo azaki mobali na yo to yo beta ke mosinzo na ndenge mo yo kakate to mobali mo pe ya kala bo wela ye na tendresse parce que chaque fois ezalaka yo na tendresse dernièrement on a ba année où to le kan matanga ba ya babi
akenda kosala désordre kuna aloba kutu ngam na pesi adresse amenacer. Mais est-ce qu'on na kapela nga nazalaki te. Au juste que yo peka moto pesa ke ni yango tozotuna na question. Donc ils a passé. Nga na ye to ko wele loko moko te. Nga vraiment apparemment tina bandi à part ba sans tabou. Quand on a dit que ba sans tabou na ye ba période papa na biso lutumba kufa. Na ki na exaucer mata. To filmer matanga wana na osala na bishop. Chaîne moko. La planète nana akenda asana ye azaka na mboko pasi eza makasi tosane ayaki cameraman nanga toti pe filmer ma ye kuta ayaki te nga na filmer na téléphone mina nga bien ka yozo ba image nga na ya sima donc na ye namoni ka mutumba moko wana tola bien wana ona ye tendresse nzamba lola asimio na poitrine aza tola bien mbala moko ya libeli wana tola bien ce qu'on a besoin moi simati no mbali boso bazaki na mundirba kala na grâce wana osala pas mais arriver ba solution voilà première rencontre yo mbali boso na mona ye na seki kangabi mais osali mo pone bela batu boy batu ni azusko tolo na ningisi abienga linga batola ndo kwa bisobo to seki na biso pesime na mosko muta tsinga mingako mosko lokima alese exaucer matanga bila fia aza na ba jemo ya mabe nga na sepela ba je wana ba je neti mambu yako ndenga simenga dana tolo mona ko ngeza ba je mabe il y a des fois voilà au mona qui na babilo mo boloko ba des fois na biloko wana parce qu'on a ébissé exaucer matanga la fille aza rapide bondeni to seki na biso pesime toyena isangi epa lutumba na somi biloko olia na tie wana tellement toyaki biso nyonso tu tolia ensemble bamoko ye andi koyebisa mondirba abinde na zabo na sepe na mwano nayebisi nga biko osepela na nga baje wana nga asala yango te tokuta no lelo epenga siko kanda mbamo na koti rigueur nga bi osepela nga ndeni bayi na ndeni donc kanda azalaka nango alinganga oboya abo ona oloba nzamba lola témoin lelo toza le 2 décembre akokosele makambo te donc kanda amenace kwa chaque fois alingayo na ndenge ya kidefa oboya na oloba no tobetaka match moboye Apelco na Bela Production tobeta yango na terrain de Kanka toyekovanda epa baprésident au président Junior Mouabo na yolo wana ba grand terne wana na kana nga pe nazaka na petit terne na nga mwana na nga autaka pe États-Unis ayaka na Kinshasa tovanda pe tomela mwana biso na kada courtoisie asombi whisky ache whisky apo ya mela mingi whisky ache whisky ba mela na fa nga pe tovandi na epe wana tobeta masolo tosolo na biso kaka na cadre ya appel kono tozaki wana na ko mona siko ye otezala te ngano lingo potsa nga boy na boy omoni ba nkuna ndo bafandi kuna ba ngone to wana kutu wako mwasa zana te mibali na mibali boy na benga no lingo wala na na biso bongo ye tendresse abina omoni ba bana to bafandi na yo mona makambo eza makambo asika ba ngone to bafandi wana mibali mwasa zana te ba mibali na mibali ngabi ngai tina okota sama bina kosa eloko te donc bref kokanela rayo to kando azaka nango source nango ezaki alinganga na boya na siko ndinga kutana na kapela motif ezaki na lobaki no ni émission ya grâce ne grâce à témoignage qui concernant ndenge madame Belve ayaka otale na Yolo Nord Belve atali ndako atali na ye mutu alobi ke ndako ozofanda na yo mutu ezo concorde te lobitinda grâce ya na bureau na ntongo na kopesa bino boka garantie boluka ndako ya kitoko mais tellement grâce ya mutu a participé na biloko wana nyonso tu wana mbongo garantie grâce ngai eloko na mona mbongo ya loso o nene botai apesa grâce tokendanga na grâce pa nene botai na mbongo osoma bakiti ndenge grâce ya confirmaki yango na TV ke ene eza bongo madame Belleville mutu apesa mbongo te nini madame Belleville mutu apesa garantie madame Belleville ye asiliki tant tokutani na ye wala te il faut lakisa nga place grâce à ça il faut lakisa nga boye na boye na mobali ne mais na vai na tani nga mobali na mayele te comment yo makambo bana baso ni oyo okota ngo
tendresse à maïlité. Guerre à Moussala, ils ont d'un côté. Na yolo tendresse à mal répété. Oui, na yolo tendresse à mal répété. Nga ina côté le matin à discuter na tendresse na yolo. Parce que bateau ba ya ki wana ya gérer biloko ba lo ba pona ye. Tala nga phase à moi na venir na makimi. Asa nini? Akimi a côté na pharmacie. Akimeleni. Mais biloko ba ba lo ba na ti. Mais ndenge ni yo mwana mukie boye otinga mama mukola sala nini okoluka génération na yo te nini boye toyebeli na makambo tika wana tokele na tendresse parce que c'est comme si ndeko wana mobalo zotanga kombo azokotanika na makambo boye bokoti na makambo boye te na okoti na makambo wana te il faut azwa conscience obike mukomusu na obima na pharmacie fa tellement na reba tellement na batanga fa ola tia tendresse ta bien kai wana azolakise kasalaki so atala te ye fakatisa akanga maboko po tendresse betanga mbata ba filmer est-ce que fa usalelo je jure devant Dieu nzamba lola témoin wa ba période wana nazo ye na oya kapa dipine foutre quelque part na bango ba fa il paraît-il ndenge mutabete nga lisolabi moto mataki ye mutakanga mo fa c'est vrai bien. Oui, bateau mais moi je connais ce garçon là, il est garçon très poli, bien. na pharmacie bato bazalaki banopekisa na bamakisinga mpe moto akenanga nande bango batikalaki wana beaucoup plus naokelinga nde naokela soni eza fa sikoyo ndenge amenace toto baamenace yo akanga yo olakisa place grâce à ça yo na grâce bovanda na ndako moko grâce avana na rigini nga ndienge tovanda na grâce place mondeni donc bref bosisaki na bino yo kenanga bango batikali na bango kutu bakende te parce que tana bandi kobelela bango ye mobala kimi akoti na pharmacie mwasi pa akoti na pa mobe bamoto etelemaki wana mpona ya po kobelela bango taka kobelela ndi kobelela bango wana boye wana bamoko mobali tula mwisi azaza aoki soni mwasi mpe tula mwisi sikoyo naokende mpa badipine nakosika dipine tala bango wana bakoti fo mona tendance matie crochet na porte dipine aza makambo babanga edipine babanga edipine na kombo apamba voilà merci beaucoup biloko tozosenga yango baguerre eza baguerre mo loyale et puis soki ozoluka mutu alobi makambo no le propos tennis ça n'engage que l'auteur nayebi te soki Bianca mukile yebi ke yo fandaka na grâce ndako moko non alors te bamakambo nini tozosala totiki parenthèse wana tofongolaki tolobela mpe mwa mokie filme ya mama Belvi Kandi oyo ebandi un mot okoloba na nini na bafamille bota nge eloko na osengaka na bafamille bota tokonsome filme parce que filme na biso eza nano na début my brother donc il faut vraiment te consommer mon frère il faut vraiment te consommer parce que eza force na biso yo ozomona mon frère wana nani on dit que papa Alain, on dit papa Serge, mais mère moi appelle qui dit babou, agé biso mon frère Vili, agé bisabe grâce Zolo. Ma mère a ça mystique, yango total biso na binoto ba mon frère. Ezanani. Voilà. Voilà, en tout cas famille Bota, to consommer film na biso. En tout cas ba distraction on atala, soko moni ba komi ko luka, ya ko menacer ka ba Bianca zanga boye. Ezali film oyo Belvi Kandi azo beta ser na biso sila sur le plan artistique na bien beta film na bilamba te a beta film na taille na make-up te a beta film na musala na écriture voilà tout le monde 5 ans parce qu'azat ser na biso a fêté quand même 5 ans il y a SB félicitations mais sortie médiatique na étonné batou ceux qui n'ont pas été battus étonnés, ils ont dit que 5 ans de ma finga, on trouve un monde.
Bon, ce qui y a le 5 ans, ma fille, la belle va le banner. C'est un épisode aussi, la déclaration. Il y a 5 ans, ce qui est 5 ans, ma fille, la belle va le banner. Au moins, d'abord, on a regretté la sortie médiatique parce que et celle là on passe comment on a maman na biso on est à remercier peut-être bateau yo ba icône na ye bateau ba sala ye peut-être azala zomona d'abord faut penser merci na nzambe okumisi nzamba lola oya peso capacité o meya bano bien ka yo na video na tina suka Comment on est sorti? Quand on déjà moudabandi, bah fine, merci malgré tout na 5 ans ni sorti na l'équipe na ben site. Est-ce que tu as dit quoi? Il y a tu va fan it. Dans son monde, tout le monde est madame Belleville, elle cause la sortie médiatique, ni l'autre elle bosse madame Belleville va neni. Abaye na nzambe merci. Merci na ba communicateur nanga. Et puis merci na ba collègue nanga oyo ba soutenir nga. Eza na makasi na biso te na makasi nzambe ne mutasali lelo bino bo reconnaître nga na ba fan nga bo tanga na ba panneau. Beaucoup plus c'est là on sait nga bino ma finga te. Ozomona. Mais maman na biso beaucoup plus ya ko déplorer que nga inde na zaboye 5 ans nga et na ba difficulté na kata ba site bona bona soki ya lobi ke ye ba finga mingi bongo belve ko lo ba sala nini il fallait abanda boya gérer abana ndé au moins tina lo ba ke belve le ka ba ona mayele na za na raison il fallait abanda boya merci nzamba lola o pesinga makasi pona makasi na ngai te nzambe nde na telemi na kokisa 5 ans oyo eza na makasi na yo mais merci na moneka nzulama moneka nzulama nina Poutine de l'écriture parce que aleka na nzela moneka nzulama pas Belleville ozomona moneka nzulama Aïna ba merci na moneka nzulama Poutine de l'écriture Belinda Kandi oyo asala lelo ngai na leka moneka nzulama na bela et puis merci na Ixi Pechanga oyo peut-être ceux qui n'ont continué à tourner ba film ya boy eza Ixi mutakendaka na l'hôpital ba sala opération et puis oui et puis merci les sous na Ixi Pechanga lelo so nazo classer là-bas kitoko boy eza grâce à Pechanga mtala sende balata normalement au moins l'ingratitude est condamnable et puis merci l'écriture à Yaloule parce que l'écriture à Yaloule ne mou de koki selinga 5 ans ok suko yebisanga place nini alongwane kutu Belleville na Pechanga ko basola te to tshwa mpanzi e bongo Yaloule mutu aktsaka makona maya tazo koma zo nimba yo mona re Yaloule tazo comme écriture zo nimba makolo Yaloule za na kata mai olobi soka ina scénario te ba suspension mais ba remercier oui wana yaya bino bolo ba boy bongo Yaloule omona ozaka te na matanga ya mama Marie Hélène na yoka nguka tala Yaloule mno komati awa nani po belva pesa mbote Yaloule banda baneko seka matanga fanda sute batelemela pe baba ya akosekana bino te akosekana ba demer Yaloule ye wana longweti alongwe pena boyengako akomasu na bela eni na SB akomaisu te te kokomate eza problème te me kolongwa longwa na yeko asa sute Yaloule azoyepa major bafilme ya major ndakoma Yaloule na kandista pe Yaloule pa zo tshaba filme na kandista tika boy oboyo yebite na yebite nga za information te ba deba penga na Yaloule bon monite na ba remerciement o aboka ba tendresse ba yagola ba misu so mona aboka na Yaloule te Yaloule mo yaboka yo wana ezate yaboka nde bato yo bafingela ke bato bi bazaka matata il faut aboka yelo ta anniversaire na 5 anniversaire o mo ko aboka Yaloule te po Yaloule sa kenda na ye wala ser na na makamba bete na makamba solo yango moni Belleville de kabaoka na maile parce que Belleville no mo kapete la rachete abina sa reconnaissante na papa Serge Joana azokota quelque chose na bela papa kulutu yo kantine eza bongo biso to sanga maluba oluba et pas mama to tozanga te tozana ngope ozomona mais na koya ko toucher mama top te parce que aza valeur azokota quelque chose na bela rwana mais yo tolobi
Maman tango tangi Mama Top tendresse alobi kuna ke Mama Top ata na film mota sala na mboko. Aza film moko te o film sala na mboko. Tendresse ndenga za bongo ngamna okela mawana vie eza fa. Nazol pekisa na bi tika ndeko wana na makambo oyo asimba micro te na okela ke mawa te non avant de continuer mission longola na makambo na longola na makambo longola e te na obimise na makambo mais na simbe na mwa mukie osomona na okela ke mawa pona ni faut na nga pona lobi bongo ke mawa te nga na lingi ka nde ocha kombo na ye okay na ocha kombo na te mais yusko faut na nga pona otangi kombo na ye pona nini na okela ke mawa parce que tendance à faire la belle 4 tika boy bali 4 oyo bakufia suka ye wato kufa na mai. Cela veut dire tala vie ya papa oseya siko na mona garçon bato aboga bonga kitoko bongo munda ngolo akoluka venir ne musu te siko mutu abongo oyo mama to bakufela mobali te apa papa badada omona ata mama to patanga zaka ba sera ba jeune fille akufela mutu te apa papa abala ye papa badada nakenda na ebongo eza yebisa ngai valeur ya Mama Top yango tendance ana po tendance oyo abe yebi Mama Top te c'est que normal ton tendance oyo vanda kuna na ba cimetière cour ezalaka te Mama Top aza na nini déjà na ba CD baotalaka Mama Top na ba CD baotalaka Mama Top na ba bande cassette tendance place na bakuna cour ezalaka te eza logique yeba Mama Top te osomona ba film Mama Top asala yebisanga film nini kitoko Mama Teresa tourna aleki Mama Top oyo kotia salini osomona eza likambo ya tendresse te yango na lobi te bango pe ndenge pe tendresse alobi ke Mama Top na film ya kitoko te nga pe na lobi bayela nga pe film ya kitoko Mama Teresa tourna esala succès oyo eleki ya Mama Top donc pièce contre pièce makambo ekomi mabe tendresse omoni makambo luki eza te koya koloba na Mama Top oyo abanda nzonzingi na cassette tokiti ti lelo na CD akatanaka te na rola bamama Mama Top akoma tina génération ya Presley na Junior tourner na bango Mama Top azokende Côte d'Ivoire est-ce que tendresse ata na chongo changamuka awa si babenga na nini na changamuka esi babenga tendresse ata na Djibouti ata na Botswana na babenga tendresse siko Mama Top akendaka bafutele billet aller retour baloge ye mpona mosala na théâtre yeshiritala tokosanaka te babiloko mosusu ozoya kolinga ofinga moto ozolinga ofinga aza icone aza valeur aza cher Mama Top alianga mikonzi oyo tendance okota te Mama Top asala makambo minene oyo tendance okoma te tolongoli Mama Top totya dada aleki tendresse na propreté kibomwasi na taille na kitoko tolongoli dada totya mapasa olongo su dada elongoli dada na vanti mapasa siko bongo na valeur ya Mama Top tosala baventure te eza banzoto mosusu otalango boyimo obandi kolela yango nzoto ya mutu o nzoto eza couleur baotya na mire oto nini moya bongo ozofinga moto lokola Mama Top mais non tosala na moi balisano na biso tosala yango biso na biso na Mama Top te. Voilà, en tout cas, faute de temps, en tout cas, bandeko tosa l'émission na difficulté correcte lumière charge sili, en tout cas, tous obligé ya ko interrompre émission oyo to ko 4 émissions yo na yebi ke bien kazanga zolo ba bien, je crois bien zo finga te bien kazanga mo na yo clé o bato ba ko kanga par rapport à sujet to sololi ba sujet no simbi oki koloba nini et puis na ba boté mona nga suke za bato bo retenir bo toza biso nyonso ba jalelo mais toza na éducation ndenge moko te et puis toza na réputation ndenge moko te omoni mutu ayaka na vie privée ya bato po asali réputation ya bato abebisa réputation ya mutu nga na osenga tendresse yaka na sengle yaka na robe sengle olobi tendresse nani ebila oloba no te nga eloko na oloba no yaka na robe sengle asa nango nini na tv aya nango na tv aya nango na tv après ke bato batalaka nga na ye ka ndenge bosali bo ka ndenge asali ndenge yo sali bo aya boye makambo ezokema be
tendresse opoussa moni ko luka makambo yango devant ba pesi ngai te muto yo mona mbanda na yo muto yo mona olinga aboya na ninga ki defa muta pesi ngate kabola nga likamu tala kabola nga na yo biaka sanga to silisi bapote na bapote na batunia to kabalinga nga pe. Voilà, merci beaucoup Nabino tout bolanda biso. Merci beaucoup na bandeko nyoso famille bota boka no tala film Mama Belle Vie. En tout cas, bandeko nyoso bolinga Mama Belle Vie kandi tangu bango ba ko finga biso to ko sala musala de musala to kutela bino na émission ezali koya nzamba lola apa mola bino. Bye bye.